Managana biso, Toyeba yango, Managana biso, Toyeba yango, Managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso. Esengo pesa itondaka biso tango nyonso kati ya mitema bandeko bandeva mu télévision pona kozalaka tango nyonso liboso ya ba etando na bino na nzela émission na biso mokolo malule pai wapi tokoyaka penza koyekola manaka mabiso na kati ya calendrier africain. Tondi bino botondi topesi bino bambote ya mingi penza bisika nyonso ye bozwami solo tango pengo ngai koki oyo wapi tokoyekola manaka mabiso na kati ya calendrier africain to simba pe toyeba ete mokolo molelo kati na manaka mabiso tole bongo mokolo mwanso na mozomi na mitano kati na bopemi na biso ya minei sanza ya zomi mobu mokama na tuku misato na botoba konela bongo manaka mabiso baindo otokobalisaka yango na manaka mabapa ya natina penza ebo pesi bo sosoli ya malonga epai ya bandeko bandeva mu télévision toyeba ete mokolo malelo tozali bongo jeudi le 12 juin 2025 on a bongo manaka mabapaya kasi ya motu yo tokolobaka tango etokolandaka bongo manaka mabiso tolandaka yango penza na bokebi nyonso mpona kopesa bo sosoli ya malonga na bino lisusu balandi ya mu télévision bisika nyonso ye bozwami na mikakatano mpe na bakokoso bokokutana na yango bozanga te na kokontakte biso na nzela banimero enele bongo affiché na 7 ans de mu télévision mpona kozwa penza bandimbola ya malonga oyo kosunga bino boyeba na bolai mpe bongo na bozindo manaka mabiso na kati ya calendrier africain tokosukelaka biso na bino wana te bandeko bandeva mu télévision tina kolimbolela kabino manaka mabiso na kati ya calendrier africain kasi tokoyaka lisusu na esengo pesa nyonso mpona kotombela penza bambotama elamu na babotami banso ya mokolo mwalelo bisika nyonso ye bazwami mpe bongo babotameli totombeli bino na boyike bambotama elamu bambutukulu ya mbote bapamboli ya balongo fumuki mbangu ekoka penza kozala dikula bomoi na bino na tina ete bokokisa mayebosila koyana yango na mokili lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote na esengo pesa nyonso tika tokende kotombela penza mbotama elamu na mokonzi na biso a Congo Kalunga Tatalandu nkusu totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote bapamboli walongo fumuki mbangu ikoka penza koyingela okati ya mabota na bino bokokisa mayebosila koyana yango kati na mokili lusiama lukola bambotama elamu bambutukulu ya mbote na bino penza a Congo Kalunga toyebi ete na sima na biso akobima na plateau mu télévision tozoya wana kokabola penza bisengo yango elongo na bino alanga nzembo monene tika tozonga ko eteni ya régie kotala penza bonzenga bwa bino bobimisi penza mokolo mwalelo tosepele elongo na bandeko Lelo motama na yo, lelo motama na yo, lelo motama na yo, lelo motama na yo. Lelo motama na yo, lelo motama na yo. Lelo motama na yo, lelo motama na yo,
Botama elama butukulu ya mbote lelo mbotama na bino tika ete mokako swa mapamboli ya walongo fumukimbangu ekoka penza kozala likolo na bino a Congo Kalunga alanga nzembo monene kati na lisanga ya bana ngangu tutombeli bana ngangu mobimba bosepeli penza mbotama elamu ya leader na biso a Congo Kalunga solo bandeko bande fam television na bino peli susu bokosepela tutombela bino mbotama elamu na tanda bonsomi ya bonya pena bola musiba iduna pongi ekoke na biso yali penza ya kofungwama bwe babongo na kobenga biso kaka na ba numéro NG bongo affiché na 7 devant télévision pe manaka mabino makomela biso na mesa ya mosala avant 48 heures to bana kolengela pe ko sepela lisusu elongo na bino bomo mesa to ko sepela kana botami ya mokolo na mokolo na bino pe lisusu baso botami mokolo mwalelo bambotama elango bambutukulu ya mbote tika tozonga lisusu kuna neteni ya régie kotala nini ye balengeli biso la vidéo du jour et pas y wapi to kozoka mo qualité ya okopesa boso soli ya malonga kati na kozala na biso turana kabobomi mboka depuis 60 tina lelo ce ne sont que des catholiques ba catholique ba bazoboma mboka eza ba mususu te na ebite soki ambongo lobby akoki koleka na télévision abimisa groupe ya ba ministre ya malamu que ba dirigeant o ya format epai ne ya malamu alekisila biso bango na télévision totala ba gens oyo nga na format ya malamu ba cadre nga na format ya malamu tango bango ba dirigeaki mboka ezalaki malamu abalela biso ata na Kasavubu premier président tina lelo aza na bango nyonso oyo ba dirige Congo kobana na première république tina lelo bazali basilisi na ba université catholique na ba université protestante lelo eza malamu tango basangani catholique na protestant po balakisa na face du monde que tala les deux grands tueurs bakozwa lisusu peuple congolais ezobana lelo tango akala lelo mipepe na mayele ya tata mokeli esi ekiti na bana Congo bandimi oyo bango bazolinga babimisa lobi na balabala eza kaka balingi basala opposition entre ba peuple o bango ba pauvrir na ba dirigeant o bango ba former ba tutisa bango mitu po ba dirigeant ba kimisa bambongo bazana ngwawa ba kende kotika na poto pa ba maître ba catholique bazali toko profiter pour na koyebisa peuple congolais o azolanda biso gabilili oyo bobola o tozali na yango euti na ba catholique exemple typique roi Léopold II na famille royale na bango ti lelo baza ba catholique na moko ya discours ya Léopold II alobi il faut qu'on maintenir bayino na pauvreté il faut qu'on yinisa bango bozwi batikala ba pauvre po baloba ere les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Bible o bat bazotanga eza ba catholique. Alors to banda banquette comme en 1885 tina lelo combien de crimes forme ya ba crime o yesalemi na Congo, combien de Congolais ba bomi bango, combien de bomengo ya ba Congolais o ba piller, combien de colons ba s'enrichir sima ya bomengo ya ba Congolais na ba enrichissement illicite yango ndeka ka balobelaka combien de morts d'Otanga qui a fait quoi na Congo depuis que Congo ezali Congo euta na association internationale ya bassin du Congo transformé na Congo et comme AIC après comme état indépendant du Congo propriété privée ya Léopold crime nyonso esalemi wana kobanda na Léopold ye moko roi ya colonie yango ti na 1908 tango Congo bazo céda ngwe pa ba Belge dans une époque léopoldienne asala nini na Congo nini bazwa ba privé biso nini biso lelo en tant que pays souverain 60 ans après l'indépendance pona nini
ekosenga na biso bakondi ya Afrika pe ya mboka Congo tofungola miso pe matoi kotala banguna oyo bazali tango nyonso kozangisa kimia na mboka na biso ezali se bae oyo toali na bango pembe bakobata mana sima ya kokosa ete bakonzi na biso nde bali bongo à la base ya souffrance na biso nzoka nde bango bato bakoluka tango nyonso mikakatano pe pasi ya baindo kati na mboka na biso Congo ene kosenga na bakondi tofungola miso totalisa nde pa église catholique pote bango nde bazali meneur des troubles grand diviseur na kati ya mboka na biso Congo to bakisani likula maloba ni sungenjila po lobi ni sungenjila bakokakola kate ozongisika matondo ya mingi pa na bango ni sungenjila pote bango nde bali bongo motangisi tango nyonso tokozwa matena na bango tokotiango na centre bo na biso boyeba ete lobi kwa loposo moindo yango nde tokomona tolinga te tango moto azali te to loba voici l'homme qu'il fallait nzoka nde na tango ya azali to pia matoi miso toyoka mai bazali kotangisa biso kolakisa biso ekumba penza bosusu likati na kozala na biso zongisi matondo ya mingi na banengo akelaki matondo ya mingi na libota lilongo mobimba matondo ya mingi na babundeli ya bonsomi ya baindi kimia ya balongo fumuki mbangu eko penza koyingila okati ya mabota mabino bisika nyonso bopeseli biso tango pengonga ya kolanda bongo emission na biso mokolo molelo pona mokolo molelo tosukeli awa biso na biso kutani su mokolo malobi na mesa na biso ya mosala botikala mala Managana biso, toyeba yango, managana biso, toyeba yango, managana biso, managana biso. Tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutusa yango, tusale lango, yango ya biso.